Cette situation est une conséquence directe des non-curages des caniveaux à travers la ville-province de Kinshasa. Comme preuve, la route Sekomaf à la hauteur des avenues Madimba et Kombe Matadi au quartier 6 et les avenues Jardinier et Mayala au quartier 9 dans la commune d'Ndjili ont payé le frais des inondations après la pluie s'est abattue le mercredi 19 février sur Kinshasa. Ici, plusieurs habitations sont tombées victimes du drame, comme explique la population. Chef de quartier, aya kutala bakita na terrain. Na pour commencer bakita na terrain. O eza mboka ne pour commencer o eza mboka na ye. Awa balabala oyo. Kela se oyo, flamatika kango e ba ne ko laïque. E ye e kena manjili. Bakanga banzela nyos tu oyo amayi lekilaka. Bon. Awa mama moko zawana mabanga oyo po oyo koyaka na entrée njili we bomaka batu la quartier na entrée njili wana po wana mabanga wana mama wana bazwango batana kera se wana po balongola mabanga eza na kera se wana après mabanga mususu tato na ngambu mpango ya katena akanga tu wana oyo maizo okela manjili. La route Sekomaf revêt d'une importance économique capitale, d'autant plus qu'elle sert à l'évacuation des produits agricoles en provenance de plusieurs coins urbano-ruraux de Kinshasa ainsi que du Congo central. Cette situation est une conséquence directe des non-curages des caniveaux à travers la ville-province de Kinshasa. Comme preuve, la route Sekomaf à la hauteur des avenues Madimba et Kombe Matadi au quartier 6 et les avenues Jardinier et Mayala au quartier 9 dans la commune d'Ndjili ont payé le frais des inondations après la pluie s'est abattue le mercredi 19 février sur Kinshasa. Ici, plusieurs habitations sont tombées victimes du drame, comme explique la population. Bandeko nazo déjà olongolango parce que boyoki déjà bolandi déjà nyonso oyo bokoya kolanda ndeko ezamba eza pasi bana njili na banzi bomoni quartier 6 bomoni côté ya baba Madimba ndenge koma oyebike na ça depuis 2001 na longwa iso na kini mais na moni situation ye penza lisusu grave na ndemo osakana ngote mama wana zo ganga ko mai kotini na ndako mwana bolimbisa mwana bandeko bolimbisa ça fait mal mais ça fait aussi oui ça me fait rire quand même mais pitié bandeko madame aina ndako mais la muki po mwana ye alingi ko dinda na mai o eza na kata ndako nepte so comprendre donc mwana ye alingi ko dinda na mai o ekotili ona kata ndako mwana akufa quel cœur
siko tu wana bino zuluba wana Chilombo etaliete asape kuna te. Bande ko atakutu ba ina mboka ngo. Mais bino be ba congolais boza kuna atakutu kabila yini mboka ngo. Mais vous ne voyez pas bino mo ba congolais boza mona te. Ndeko oyebi tangu Kabila zoka mboka ba mindele balobaka Kabila aura du mal ya ko redresser mboka oyo na ndenge Mobutu atiki yango. Na wana ba bozo ke kine mais Kabila aura du mal parce que mboka batika yango ndengona te après 32 ans. Mais sikoyo c'est encore pire. Pourquoi c'est encore pire? Parce que mboka echangeaka te. Banda 66, mboka ebandi kobeba. Ezobeba. Tilelo ekende kaka. Donc so yo po ye oyebi oza gestionnaire te ebandi okende kaka kokende kaka kokende. Oh tango ya zala kuna ezalaki ndengo te. Mais kozala ndengo na te parce ya kutaki malamu abandi kobebisa, abandi kobebisa te abandi kokende. Bandeko. Oyebi ke soko yoki kombo ya Kin Label tango biso zokola. Omoni ndeko na lobi fona ibaye. Okini ka soloba. Abi mais ba kanivo o ezalaki soki ma ekiti kuna eketima na mona ma njili tala mundele te tokokani tala mundele bandeko na ngai tokokani ata mokete mundele asali kanivo wana ayebi ke soki ma ebeti eplu ebeti ekokile tiko kwa na ma njili donc basala yango avant 55 et ti lelo soin ya kanivo wana ezalaka te congolais ayebi ko yiba mais ko sala soin ayebi te biso to na Kini. So quand na se ya bakanivo na matete par exemple. Ogo kono bimati na Kazamar. Donc o wuti na se ozo tambola kati mpuku ti na barumbu. Ozo tambola onoka na se. Tamu so kula ko ozo tambola onoka na se. Erwana ba bengi yango Kin Label. Bino bozo na ngebe ba villageois. Boyi bilo ko date. Misu ba jeune, misu ba za ba villageois, vous étiez des jeunes. Vous étiez des jeunes boyi bien monté. Donc, soko ozana matete, ozo tambula wano kanase, tina balemba wana, ozo tambula wano kanase, ozo tambula, ti, negi zana poto. Alors, tant que ozo wa bis scolaire, ba bis scolaire te, suki batie koya na 21 yango de ye. Donc, kini wana bozo mona wana, ezaka ni poto. Donc, batunete bakanambe, bayibi bango ndenge kini yalaka te. Batumbele babine kini yalaka te. Mais ça m'a wa, son amoni qui est lelo. Biso mtokula kata Kini. Ate, ça m'a mingi. Biso rangi sur pluie beti to sepeli. Parce que tant pluie ko be aussi la kaka balobi vient le bon temps. Et si lelo tane Kini komi. Tous les villageois ba ina ba village kuna, bango so linga Kini talasiko. Population le qui a trop, canalisation ezate, donc pluie que beti et baby. Donc tout le monde qui a Kasavubu. Tout le monde qui soit à côté de nous, soit à Barumbo, ou à tout le monde à Njili, soit à la Massina. Donc, bandi, vous voyez que jour nous soupons mon mboka tondi la bamaye et puis banda ko trouver kenamo. C'est vrai. Donc, et tondi la bamaye pe kenamo. Laura désiré mutu ayaki po banda bilo ko na mesular. Ti ba ko bomé vraiment na kabiro. C'est triste. So c'est mutu mo ine solar te azaki ti lelo, ndemboka za bien. Mais qui solar et même sur ba kamungo vraiment c'est triste. Ce que mon aïe nani mundele abengaka Lumumba po ya kosala publicité ya Polar na bakongo na Kini wana parce que Polar ebanda ko tula bakongo bamela na bango te babidi ya kosala publicité o mesa ba masanga po ba tika ba indépendance malgré publicité na ngo bamela ba Polar na te ndeko ibi za mawa esa peta mawa. Alors, sikoyo, bateau, bazube mboka, o bazui sikoyo, bazala mboka gestionnaire, te, de mboka, faut dinga le gestionnaire au salati, dans 5 ans, on s'en dégué. Parce que Chilombo, aza marionnette, ya batouana, Chilombo travaille pour Kabila, uniquement pour Kabila. Donc, ce que vous comptez que Chilombo, le bélo, mouwa, madame, exacté. C'est pour cela, bande, quand on a ces DVD, des vidéos à l'Iboso, na soukata, on kate na baki, mais, mukuna, azolo ba bien, mais a kedeti na souka. Toyoki mukuna sengi pardon na ba diaspora qui biso monaka avant mais mukuna toyi biso tozo continuer toujours comme on avant ce qui yo monaka résultat de l'élection té mukuna ngazo yebisa OK ton petit frère Chilombo n'a pas gagné aux élections ya ngona zo mona bazo nyokola ye mukuna yokanga ce qui
Tilo Mozo ko rien, bazo nyokola ye parce qu'il a gagné na été. Les vainqueurs eza Fayulu. Martin Fayulu to gagné qui. Ce que vous comprendre le côté. Luka comprendre. C'est pour cela éveil patriotique na yo. Biso to linyango to ko takuna. Mais reconnaître victoire de Fayulu après loba Fayulu to gagné qui sikoyo toye na lamuka to combattre batwana pour to pesa Martin Fayulu pouvoir na ye. Tant que Martin Fayulu reçoit pouvoir na Kinshasa te, il travaillerait pas. Tu le vois ça la n'a pas ça dans Congo. À cause ça la tête tant que vous remettre mon pas ya nanité. Donc yo mukuna. O lobi za musala nzambe. O bandi ko comprendre siko yo biso comprendre kala. Alors ça là tout boya na lamuka. To continuer éveil patriotique wana. Pour servir sur nini pour to benga na Chilombo na Kabila. Comme ça Fayulu azo place na ye. Soko yeli biso ndenge wana to ndima yo. Mais tant que yo ko ba vérité ya urne te. Oko sala éveil patriotique na yo pona muluba to pona baluba toza kuna te. Toza kuna te. Donc makabozo boza bien. Mais qui tribalisme ezana no ezo lo bana otena na ganyaki. Mukuna. Pourquoi bazo nyoko la Chilombo? Parce qu'il a gagné qui ndeko. Kokina musikate. Parce qu'il a gagné qui. Bande obino to landanga. Na bandi minaye. Oyo bazana téléphone na Mukuna. Bati nilanga de toute urgence. Numéro de téléphone nangeza 06 51 03 90 89. Soki ozu numéro ora eza mama na WhatsApp. Nga pona mboka na bomba nga numéro te parce que je suis congolais, c'est le pays de mes ancêtres, je suis né à Kinshasa, donc donc ceux qui bande kunangai, bozana bande ko basami la pa mukuna, bazana téléphone na mukuna, ba pesangango. Nako benga ye pona yebisa ye na solo na ye attaque pasteur, oyo yaso comprendre te. Ayebake tant que tu lomba kozala kuna. Ceux qui ya balolo ba n'importe quoi ti ba yo bomaye. Soko alingi a résister à yala la muka à comprendre que banane baza batunaye batuna bisote mais soki ye na batune ba yala la muka te bon ba yala la muka te bo bano vivre kaka na ndenge na bino biso pe côté de vie patriotique to kotate tozo bloquer pe ba congolais tout ba kenete to ko libérer ba congolais kaka soki yo reconnaître ngo à haute voix que effectivement so bazo nyokola ye boye parce qu'il a gagné quitté alors bande komananga boya to sangana biso to benga na Kabila to récupérer pouvoir eza elongo malamu donc ngaso na kozwa numéro na ina bengiye eza pona na faire comprendre que pouvoir eza ya yete pouvoir eza ya Fayulu alors bande konanga yi tozo kota kaka to moni loko yo vraiment ya mabe oyo et c'est précipité Bonjour à tous les fans de Zaïko Langalanga, à tous les fans de la Rumba. Juste pour confirmer que le groupe Zaïko a obtenu le visa et le concert du 29 février 2020 au
Bandeko bomoni bato yo lokola nanu moko vraiment trouver liwate bazo sakana ba Rwandais basali tout bazula mo ba visa baya nyoka longo un Angolais oyo tobokoli na kati ya Kinshasa parce que ayi na mboka okendete banyoka oyo ayi na mboka okendete tobokoli na Kinshasa akoli lelo azane sengo ya destruction ya mboka oya biso ba obeta te Nzambe a exaucé prière wana te ya ba sataniste na expliquer bino que un sataniste n'est pas en communion avec notre créateur. Sataniste est en communion avec le créateur na biso te. Parce que ils ont choisi leur camp et ils ont choisi aussi leur chef. Leur chef, c'est le père du mensonge. Donc, nyoka nenga zolo bawana yena bolomide nzambe bi bangote. Ndenga zolo bawana nzambe ayebiete. Bino tozo mona mutu biso basala nzambe tozo mona ye un esclave du diable oyo avala la fois lia nien. Bazana pongia kimiate. C'est un esclave de Satan. Nyoka wana na bolomide. Donc prière wana oya formulée. Bon, ça rassure que cette prière n'a pas été exaucée. Bah, exaucée prière wana te. Alors, bandeko nanga tokozwa ba numéro oyo na tindela ki bato mususu na bato batindela nga je regrette que bato nanga mususu ba bengi kuna epesi numéro ya préfecture te epesi eza numéro moko ya hôtel. Bon, na yebite so yo kila imabele mso abaki hôtel de police. Je vais en vérifier demain. Alors, bandeko, nakope sabino lundi, c'est sûr, ou bien mardi, numéro préfecture à Paris. Et puis, numéro ya police à Bercy. Ngai na okoma, peut-être c'est la komaki. Mettons au conseil de Banda en France. Tant que comme après et banda na obenga sur la police pour nous prévenir que ba benga na bato bana concert pour na ko éviter ba dégâts et préfecture a wasa ba yese ba siba yebisa que tolingi musique ya RDCT. Alors sikoyo basali nini balobi le 28 na Paris, le 29 na Bruxelles et puis mususu na Suisse. Balandisi yango po bayebi ke ba combattant koto to ba outi koto ba kolemba ta ba kende kuna ba kolemba ba combattant ba kolemba te ba combattant ba kolemba te tokozwa numéro ya police ya Belgique toko benga kuna partout ya Suisse toko benga ndenge nani ya lobby mukuna ke biso comprendre avant effectivement on comprendre avant banyoka oyo ba banda musique banda quand tire lo ba pauvre jour au kufa oko atiki basi 50 atiki basi ya mike parce que bakene toujours na basi bato pasi bon ndo akaka botinda mbo kuna to mona ke kestela emene ya akufaki bon mona ba petit abanoke na bango misu batika ba koko misu batika ba petit moko ba malheureuse ya pasi mais talabana comment otika batu comment ko za motema be otika batu na merde ndengwana wemba jour akufaki tala jusqu'à moi na msusu waki na 20 ans azana bébé à 8 mois.
kokene na bana moko vraiment ba petit ba to rien ba petit ba famille pauvre mais na kamoka qui vedette na bino ba ki na pe na base ba to mayele kokene na ba petit mo ba tangité ba sana ba fima ba pasi tout ça c'est tout comme banyoka oyo jour oka kufa oka ko abotane mwasi mo ateka ba koko abotane mwasi mo ateka makala abotane mwasi mo boye allez ba bino pesa sikoyo ba téléphone ba pa bana poto bo se pela kalelo pona nani soki mutu na bino nani Oliver liboso là qui ba problème na bino tout ezeki bana poto et puis bana poto va souffrir pour nous salir sabino mais vous êtes des ingrats bana poto va souffrir tout monde qui ya wemba kufiawa mwana na mwana wana muke ba téléphone belewa na poto oya ba case ba téléphone belewa ah bo aider atiki bana asali boye asibo likamboté dans toutes choses il y a un commencement il y a aussi une fin. L'autre là Olive elle partira tôt ou tard elle partira tokotikala biso na biso mais bandeko omoni makambo tozokota yango bokobeta te bokobeta te parce que une fois que kama bagarre mo amke bimi ba bengi mbila bila wala benga na bino te biso na 80 85 86 Pepe Kale to kana musique ya Pepe Kale mutu mo amelaka nega so diamba a bengi mbila biko bombe mo bati kuna il faut bo batu dans quelque mbila ya ka benga biso to mbila ina tina ko lukata comprendre comme allez biso to dehors a benga biso 86 donc so kaka pa mbila ta ko ya wana biso bino tout dehors a benga bino alors nazo demander na ba parents oyo ya Europe bomoni ndenge ba voyou wana ba musicien ba sentaki bana oyo bato baboti awa tango ba ki amvaki ko avok ko luka mikanda banini tout ça ba bibisa bana ba komana ba chaise ba poussette belé alors bande konanga ba parents oyo bazana bana na bango ba kebisa bana na bango ba kena ba musique te parce que ba mususu kuna ba minu kolonga bango ba mususu kuna ndeko ba minu ekolonga bango donc c'est pas la peine alors ba parents nyonso obazo kanga lundi na website nyonso ba parents parce que là nazo sala la vidéo yo boyebi jour te nazo kende jour ba na bino bo garder bango na bandako alors bandeko nania ko chabino kama lo mo awa mais kolobate na kolekisa kaka muke passer maloba nango za peza biete ya fumune monda tsemi aude ko yamba ba journaliste russe ba kene ko tala ye il semblerait que makambo ya lobaka vraiment tikuna aris ba sepelaka nango yango wana ba se déplacer ki ba ekomona ye mais na mboka oya biso baza ko négliger ye mais ba mindele baza ko reconnaître ye que non oyo aza mutu munene bozomona ba journaliste russe ba yaki komona ne mwanda tsemi donc ayambaki bango na ndaku na ekuna alors ba solola ki elekaki bien alors ce na tie ba voix zobi mapeza bien te na bandi bouti ko landango pa mususu mais na laxi bino déjà que ba journaliste russe batika kimboka na bango ba yaki pa ya ne mwanda tsemi pour ko solola na ye ko poser certains nombre de questions donc voilà ezaki loko na laxi bino po boy ba peke yaza grand révolutionnaire ya RDC ya Congo central karaté mais ya RDC donc il tozala na moi respect pe et pas naie parce que yé tozana yé na même côté yé azako loba pe azo bunda po na mboka ndenge biso nyonso voilà donc bandeko ngai na kotila bino loko moko ya moluba mona monita craquer boko yoka bino moko nini yé azako loba concernant makambu ya mboka na biso bandeko nga alors il faut l'intérim. Bolanda. Le poste de directeur de cabinet était un poste juteux à ce moment-là. Politiquement, c'est un poste qui ne représente rien. Vital ne peut pas accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. Le poids de l'UNC, le poids de Vital Kamerhe. Comment Vital Kamerhe pouvait-il accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi? Belarbouy répond à la question. C'était une question d'argent. C'était une question d'argent. Toujours le même Belarbouy, hier à l'RTG, il disait qu'il reste d'ailleurs convaincu que c'est lui qui a mis le président de la République l'idée des 100 jours. Mais allons un peu dans les 100 jours pour étayer ce que j'ai dit. L'ODEP démontre les dysfonctionnements terribles en termes de cette opération des 100 jours.
des marchés confiés de gré à gré. Je ne parlerai pas de l'affaire 15 millions de dollars américains qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais Vital, directeur des cabinets, des normes du changement, des normes de la rupture, des normes de la lutte contre la corruption. Vital, directeur des cabinets d'un président qui vient pour lutter contre la corruption. Il s'est fait nommer coordonnateur principal. C'est-à-dire tête pensante, chef. Il y a un programme à 100 jours. Projet, construction des maisons. 3000 maisons pour les militaires. Budget, 57 millions de dollars américains. Je parle bien de 57 millions de dollars américains. Mais... Bandeko, pardon, vous continuez. Monsieur le Président de la République, l'écart de l'UDPS, regardez-moi. Lorsque vous prenez 57 millions de dollars américains, vous divisez par 3000. Une maison vous coûte 19 000 dollars. 19 000 dollars pour des maisons préfabriquées. Maisons préfabriquées. 19 000 dollars américains pour une maison préfabriquée. Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Si les 100 jours nous font construire des maisons préfabriquées à 19 000 dollars par maison. Mais attendez, quelle est la différence avec les 200 millions que Kabila est allé prendre avec Matata Mponyo Bukangalonzo? Quelle est la différence avec les millions de dollars que nous avons jetés dans le passerelle? Quelle est la différence avec les scandales et la gabégie à la Sécamine? Mais pourquoi les gens de l'UDPS ne doivent-ils pas se plaindre? Ils doivent se plaindre, on doit voir clair. Prenez le projet Mokengeli, réhabilitation d'école Mokengeli. Sauf si je me trompe, le budget c'est 1 800 000 dollars américains. Même le régime de Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça. 1 800 000 pour réhabiliter Mokengeli. 1 800 000 dollars peut nous construire minimum de 10 écoles. Donc on pouvait avoir 10 écoles avec 1 800 000. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez les prévisions de Matata Mponyo, en qui je ne crois pas, dans son projet qui n'a jamais justifié de 1000 écoles, le budget prévu par école c'était 100 000 dollars. Mais comment Vital peut-il justifier que 1 800 000 dollars américains rentrent seulement dans les projets de la réhabilitation de l'école Mokengeli? Aimons ce pays, les amis. Nous devons aimer le pays. Nous devons aider notre président de la République. Nous devons aider Félix Antoine Tshisekedi à réussir son mandat. C'est là que j'ai dit que Vital mérite ce qui lui arrive avec l'UDPS. 57 millions pour 3000 maisons préfabriquées. Une maison coûte 19 000 dollars. Sincèrement, sincèrement. Vous voulez nous dire que nous avons chassé Kabila du pouvoir? Nous, peuple, nous avons voté Félix Tshisekedi pour vivre ça. Mais Ousama, il était qui a voté Félix Tshisekedi? Vous voulez nous amener Vous voulez nous amener à dire il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas? Pourquoi voulez-vous qu'on donne raison à Kabila? Pourquoi voulez-vous qu'on regrette Kabila? Pourquoi voulez-vous entacher l'image de Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo? Pourquoi vous voulez donner du discours dans la bouche de ces gens du FCC? Messieurs, nous croyons en vous. Monsieur le Président de la République, le Congo croit en vous. Réveillez-vous, faites les choses bien, Monsieur le Président de la République. Regardez un peu dans l'entourage. Mais bateau, non, mais tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Changez de paradigme, le Congo a besoin de vous. Vous portez le poids du nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, messieurs. S'il vous plaît. Bandeko, nous avons supporté un malade. Celui-ci, c'est un malade. Donc, jusqu'à présent, moi, je crie que c'est un homme sérieux. Ah, mais c'est ma famille. Azoloba bien que le peuple a voté qui Chilombo pour la boité. Donc, Tilelo, Moutuya Ajoyo a évité que Chilombo a été nommé et qu'il ne peut rien faire pour le pays. À quoi c'est le côté? Au moment où il va calculer, au Bayibi, nous sommes en train de Chilombo a un droit de le battre. Au lieu de monter ici,
oh pour nanda boy pour nanda mi balé oh il combien de millions banda ko pampamba caméra azozo bambongo pourquoi caméra il faut être président directeur du cabinet mais parce que bayebi ki oba chewana azamayele te ye abanozo ka tout abano conseil est-ce que bino zomo na bato bazolo ba Chilombo bazo répondre Chilombo ko tira ko répondre te Chilombo c'est un esclave de Kamere et de Kabila dit mutu vraiment na age oso comprendre na que bachaki wana neti na baza ebite marionnette ngolo bani ndeko tango yoki mutu ndinga zoloba obi mais oui oyo aza intellectuel aza boye nzoka nde mutu etondi na mboa mutuko ndeko etondi na mboa donc muluba ko tikaba mema ba otila suka muluba ko pona ye Tshisekedi a remporté aux élections azwaka ya mona sa président donc ndenge ba bloquer ya zoko kolbate pona muluba azo comprendre rien tala tata boy azo comprendre le côté ndeko Chilombo ndenge zawana 5 ans ya mandat na ye pona ye asignake na kofanda nga boye bosalaka obolingi pour fika ngana metaka tapis rouge na CV na nga bacha président de la République et si li ya Chilombo ngwana Chilombo to bino bozoloba ba mai inondation makabutu ndenge za kobeba Chilombo ezoloba na ye eloko moko te Chilombo est là pour servir des occupants il est là pour servir les occupants asa eloko mususte. Donc, Chilombo a côté na kan ya ba occupant ba kuma mutu moko siko yango zoma na ba beziki oyo baluba na ba Rwandais bango mutu ba obundisa ba combattant vous vous rendez compte baluba na ba Rwandais bango nde mutu ba obundisa ba combattant donc baluba na ba Rwandais bango mutu ba lobi musique il faut zonga mais talambo kadiki ba maizali talande bo soto batu bazoliate basi bazoganga na ba wenze partout ndeko bolamu ezate mais muluba ozomona yango te tout cas ndeko pasteur wana a raison yakoloba si l'esprit de baluba habite en vous vous n'irez pas